Mais au lieu de penser comment est-ce que nous pouvons protéger le territoire nabiso, mabele nabiso bako yiba yango, baso lingaba yako boto nabiso na makasi, au lieu de to vendre to réfléchir de comment est-ce que nous pouvons faire pour faire face na ba agression na ba ennemi baso lingaba boto nabiso mabele, no bino bozo ko la biso image moko po beta bo kechu bolongo ni bilamba po bo tchana na réseaux sociaux po esa la nini. Est-ce que bateau yo tozo kende ko plaider pour baya ko côté la biso pour te récupérer ma belle na biso? Est-ce que ba ko biso au sérieux? Congo c'est comme si tu as déjà maudit parce que vie auto vivra en Congo et ça vie moko normalité. Nous vivons dans un pays où il y a une richesse ébélée, mais telle la condition tous à nango. Nous sommes agressés, on n'a pas même le moyen de se défendre devant ennemis qui vont attaquer biso. Et comment kamabe place bokechu au lieu à tcha combat naie pour étomber la République démocratique du Congo, au contraire, combat bokechu à la rabaisser République démocratique du Congo. Voilà là où bokechu a échoué lamentablement. Ce qui est le pasteur, ba prière na bango nyonso basalaka échoué. Toto se voyait la fasteté. Les loba pasteur d'église nyonso basali ba prière pour la nation. Les lo Congo ba bokobote songo ba prière na bango nyonso sali nini. On a échoué. Ba politicien ba échoué, ba pasteur ba échoué, ba bokechu ba échoué. Maintenant esengeli to vanda biso génération otozo ya. Nini esengeli to sala pona ko sauver pays na biso o ba ko boto na banguna. Pour la savoir ta kanda. Mais aller jusqu'à les embrasser. Les gens qui n'y a rien, dès que nous avons un Bukavu, qui n'y a rien, dès que nous avons un Goma, bon, Vandi, bon, qui soit les gens qui ont sous-souté, qui a comportement oyo, autokomona, oui, parce que ça peut infiltrer à solo, mais que bon, bangote, tu as une information n'engeni. Pour ba image on a beaucoup ça, beaucoup bête à mon tubongo et qui est dans les réseaux sociaux, ba partenaire na biso, ba communauté internationale, ba kotala. On peut Kagame raison. Nous Kagame a raison à nous protéger. Reste au Balingi, on a Congolais. Azo kanga ba présumé Rwandais on a Kinshasa. On n'en disconvient pas. Peut-être ba infiltrer Bazali. Ba autorité et sengeli ba recadrer population. Tout tomber na piège ya ba unité. Parce que ce qu'on l'a dit pour le Kagame, azo ko défendre présence naie na sol congolais et zali pour la protection ya ba tout. Mais maintenant, biso on a qui ça attaque au bâton pour le vivre ça va pas infiltrer. Mais botika qu'on lapide bango, botika ba justice populaire. C'est à cela que Monguna Rwanda a besoin à comme ça biso na niveau wana. Soyez les zones ba souté. Et donc les zones ba makuna qui n'y a Rwanda. Kende na Goma pour le moment. Qui soit les gens qui ont sous-souté et comme il y a Rwanda. Bateau bâti na ba tête ya ba province ndenge ba sali ba administration na bango parallèle kuna na Goma na Bukavu parce que Bukavu même ba nommer te kala minute ba ko nommer parce que tu ndenge ba zo sala. Bazui bâti ba tutsi ba Rwanda ndenge bâti ba na tête wana. Vous ne voyez pas que non le pays est en train de partir. Ba wuti ko ba bande ko na bino pas même une semaine. Bibembe na bango même sous eza na Goma wana nanu ba kundi yango te. Mais bino ba tuona ba na mboka na bino. C'est ce que vous faites. Prendre des photos avec eux. Bamisusu na moni bango na baba. Batona bakoti vendredi na pokwa. Samedi na pokwa na moni ba jeune fille ya Sud Kivu. Ba vandi na ba ba komela masanga azolalela. Rwandais. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, chers fidèles internautes. Sur votre émission Soukana Masolo avec votre âme de servante Princerie Amboke, la maman de son Altesse. Donc n'hésitez pas de vous abonner dans notre chaîne Tozomo la télévision. Vous avez vraiment décidé à être memorable d'actualité. Il y a bien d'analyse, il y a propre d'émission, il y a bien. Donc vous continuez toujours pour s'abonner à la chaîne Abisso. Tozomo la télévision, vous avez vraiment décidé de vous abonner pour y voir l'émission Abisso Soukana Masolo. Vraiment vous avez décidé. Un grand merci à ma maman Ritz Makoma, na peso ambote belé. Un grand merci aussi à mon cordon de donner ma weja, na peso ambote belé. Pour la caméra, à Moni Eben Kabe, na peso ambote belé. Un grand merci aussi à vous, nos abonnés qui nous suivent partout dans le monde, dans votre cas, toujours branché dans la chaîne Abisso. Bon, la démission Abisso, vous avez vraiment décidé. Quand on est samedi, on a posé la question, on a bien invité dans la séquence spécialité professionnelle. Et là, on a la mort pour y avoir analyse de l'Abisso. Donc, mais un peu développer par rapport à l'actualité, les gars, on a
Naza déjà na invité na ngai to solana na kombo ya monsieur Dieudonné Maweja. J'espère que ba yebi ba obe ba yebi te to découvrir biso ngana bino ka na émission na biso na sengi na cameraman na nga o fungola nga kama caméra naza déjà na invité na ngai. Bonjour monsieur Dieudonné. Bonjour Priscilla Mbokila. Mboke, bonjour Priscilla Mboke. Na sepeli mingi koza na plateau na yo. Tangu toyaka eza juste pour na ko éclairer opinion ko solana ba imboka ba kongomani nyonso bazaka na besoin ya koyeba ce qui se passe awa na République démocratique ni Congo biso wa tazana Kinshasa, kana Kinshasa et puis tout ce qui se passe même en dehors ya ba frontière na biso tozalaka wana pour na ko éclairer lanterne opinion ya moto na moto. Ok, merci beaucoup. Quand on a Sabino, on a bien invité dans la spéciale paix professionnelle. Na moni actualité zo les gars belé na internet, on a habité na luka message donné to mekampe ko développer to mekampe ko beta mama solo mingo zo les gars na mboka na biso. Message donné to mona ki boketu ba publier qui et puis ba vidéo et tamboli ming internet par rapport à ba beta qui est kuna na Belgique. En tant que analyste, on habite dans le message donné to mekampe na ko beta masolo vraiment. En tant qu'analyste, comment on a dit? En tout cas, premièrement, je commence par condamner l'acte de violence. Oyo mon mboka bokechua yambo asibisaki et pas ya ba agresseur naye parce que bato ba agresseur qui est jusqu'à présent nanu toyebite nani atindaki bango bakendaki pourquoi ils ont fait ça, peu importe origine topé maye ba agresseur wana bazo reprocher kulutu na biso bokechua yambo. Nous ne pouvons pas na moment où toza nango mboka eza divisé au lieu to la ki sa image moko malamu na mboka to komi na ba distraction wana na ombenga ngo distraction bato ba osala biloko wana esengeli ko telemela bango jusqu'à la dernière énergie. Bokechua yambo c'est un Congolais abundaka combat na ye ezalaka pona Congo émergent, Congo ebonga ba kongomani ba vivre malamu balalaka malamu bakendaka soin bazalaka pe na possibilité à voyager. C'est un combat noble, donc nous ne pouvons pas appuyer to ko sepela na traitement au basalaki bokechua yambo. Ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Batu oyo ba betaki bokechu batu oyo balongola ki bilamba po balakisa motaka na ye na miso ya bato. Je pense que ezali kokotisa opprobre Congo. C'est comme si tozalaka déjà maudit parce que vie auto vivara en Congo eza vie moko normalité. Nous vivons dans un pays où il y a ba richesse ébélée, mais telle ba condition tozalaka nango. Nous sommes agressés, on n'a pas même le moyen de se défendre devant ba ennemis bazo ko attaquer biso. Mais au lieu de penser comment est-ce que nous pouvons protéger le territoire nabiso, mabele nabiso ba ko yiba yango, baso linga ba ko boto nabiso na makasi, au lieu de to vendre to réfléchir de comment est-ce que nous pouvons faire pour faire face na ba agression na ba ennemi baso linga ba boto nabiso mabele, no bino bozo ko la biso image moko po beta bokechu, bolongo ni bilamba po bo tchona réseaux sociaux pour esa la nini. Est-ce que bateau yo tozo kende ko plaider pour ba ko côté la biso pour to récupérer mabele na biso? Est-ce que ba ko biso au sérieux? Est-ce que vraiment la image wana ndenge tambula c'est comme il peut, parce que tout le monde a comme nango ezala ba ambassade ya européen, ezala ba député européen, ba komona nani ba congolais pendant que le pays est en train d'être divisé. Pendant que l'agresseur bazo ko avancer, Goma eza tombé, Bunagana eza tombé depuis plus de 3 ans. Goma outi ko tombé, Bukavu tombé, bazo progresser, Kamanyola eza pe tombé, bazo ba keno ba agresseur bazo ba tito comme samedi to dimanche awa esengeli bazwa Butembo, bazwa Uvira na Beni. Projet na bango eza ba keti Kalemi. Sikoyo nyonso wana bino eloko boko la kisabiso za mutakala ya kulutu bokechua yambo. Non. Toko seperango ata mukete. Ezala bokechua yambo soki a dérangeaka milimo na bino. Soki a fingaka, soki penene, vous ne pouvez pas se rabaisser na mafinga na ye parce que déjà bokechua yambo asa mutu moko asa na éducation moko ratée. Personne ne peut le nier. Peut-être il n'a pas aussi étudié. Mais bokechua yambo c'est comme si mémoire na ye topé capacité intellectuelle na ye eza ndenge moko na ba bisoti. Peut-être ba parents na ye bazo kita ko éduquer te nde ya koli yepe azoko la kisa mal éducation na oyo azana ngo elongo parce que azana bana azana mwasi mwana moko ya kitoko na mona ka mingi basaka ne ba vidéo une très belle fille
ayaki pe awa na matanga ya mama ya Bokechu tonga kufaka bana ne bayaka na mwasi na azape na mwasi moko ya kitoko. Mais dis-moi, yemoko Bokechu amizwaka au sérieux. Pourquoi combat oyo azo mené? C'est un combat noble. Ngai na koki ko condamner Bokechu te par rapport ya combat na ye. Soki Bokechu ya wayambo azoko bunda, po ete Congo ebonga, po ete bana ba kendaka kelasi malamu, hôpital koma ebonga na Kisasa, condition de vie sociale ebonga na Kisasa, to ko telemela combat na pona nini. Et koma kama be place nini? Et koma kama be place Bokechu au lieu à cha combat na ye pour étomber la République démocratique du Congo. Au contraire, combat ya Bokechu ezala ko rabaisser République démocratique du Congo. Voilà là où Bokechu a échoué lamentablement. Au retour ngai mais batebele Bokechu zaki na batebele na bandaki combat na ye tango bandaki combat na ye. Mais qu'est-ce qui a fait que batu nyonso bandaki ko soutenir? Atikala ka soki na le aventurier musu bazala ne wana papa wana na bosse nkombo na ye osoki ceux qui passent à la Congolais, ceux qui passent à la Congolais, ceux qui commandent et ceux qui commandent et ceux. Batika presque ba mi balé. Ba to belé o bazaki simanaye pour na empêcher ba concert et betate na poto par rapport ndenge combat na bango zalaki on ba musicien, ba lia kambongo na ba politicien, ba koki kusuko ya ko se produire na Europe té pourquoi parce que ba telemelaka pouvoir en place té. Oui, c'était un combat, mais combat na et tenir bonté pourquoi? Et tenir bonté parce que ba objectif oyo ba signaki na combat na bango ezalaki malamu te. Autant ou combat na bino eza pona ko pekisa culture congolaise etekama. Vous ne voyez pas que non ozoko bundisa pe mboka oyo yoza na besoin bonga. Tant ozo bundisa parce que na kati ba musicien wana bazana ba artiste musu bazala kona ba dépendaka na ba voyage ba kendaka na poto wana comme monte na poto moi ba mbongo ya ba production ba kosala wana elesi elongo ebele ya bana na basi na ba famille na bango o bazala na bango na Kisasa tango bino bo pekisaki musique pendant plus de 10 ans na Europe ni to monaki no culture to pe musique ya République démocratique du Congo ezalaki sous na ampleur té et yaki ko tika place to monaki musique ya Côte d'Ivoire. OK, Côte d'Ivoire bazui ba copier des musiques na biso ko copier nde ba ko beta na Côte d'Ivoire musique à Côte d'Ivoire ki ko mata ya Nigérien mati Congo to bandoyo kana susté. Heureusement moto aki ko kata hémorragie ezali bongo fali pupa aigle du Cap la Merveille. Moi je ne suis pas un warrior na ça rappelle gaulois. Moi je suis congolais, je ne soutiens que l'artiste na biso. Je ne peux pas qu'on négliger les lots que non moto o ya sali que non alonga bitumba ya boko muto asili singala ya bitumba ya Bokechu na poto po musique betate ezali fali pupa moto akobo yango azate soko bo yango lobaka no nunga no musique te ngabe nazana nga warrior te nazala pe wengemani te naza golote naza kaka moto na lingaka bonne musique obeti musique malamu na sepeli obeti ya mabe tokoyoka yango te. Mais dis-moi, nous pouvons que reconnaître ba effort au fali pupa salaki pour na kolonga bitumba ya Bokechu ya monenga pekisaki musique. Voilà le musique ezongi na poto ba tunusu ba nyoso ba comme beta. Maintenant eza échec pour na Bokechu. Maintenant Bokechu, qu'est-ce qui a fait que a comme un échec wana? Échec on eza kini ni mafinga. Échec on eza kini na comme ina kokota na ba vie privée. Azoki ba kombo ya bande ko finga mototo. Na biso ba kinoa comment ko finga biso. Ozo finga ba kinoa, ozo finga président, ozo finga ba politicien, ozo finga ba musicien. Tu insultes tout le monde. Nani akoya ko appuyer na bitumba wana parce que parmi bato yozo finga wana peut-être fan moko sepelaka na yo mazandeko peut-être ya Félix Antoine Tshisekedi oyo finga. Est-ce que fan wana ko sepela na mafinga na yo ndengo finga ka ya ndeko ata kutu komba na yo même yango moni que non nyonso on est constitué nini échec lelo combat ya Bokechu eza sous ampleur té mais ni na yango epesi biso pifoté epesi biso ndingisa te to banda ko humilier ye na baitando ike ko beta ye kolongola ye bilamba ko zo ba image wana ko tchana na ba réseaux sociaux biso to za ba africain c'est la malédiction tango moto a cheki image wana est-ce que habite peut-être moi na ye patanda ki image wana ya Bokechu wa yamba tango mwana na yo to pe mwana ya Bokechu atombe na image wana ko tala botaka ya papa na ye ce n'est pas la malédiction. Motakala ya papa est kaka bénédiction pour na maman parce que to yebi soki batikali papa na maman batikali bongo na kati ya chambre to mona bana babotami mais tango bino bozo zo bo chango
na internet na bana na biso batalaka yango. Vous ne voyez pas que bozo contribuer na malédiction ya Congo. Yango tika atana loba ndenge pasteur Jean loba ke no Congo epumbwaka. Parce que na ba bizaleli oto komona soki lelo ba pasteur ba prière na bango nyonso basalaka échouer. Toto se voyait la faste. Lelo ba pasteur d'église nyonso basali ba prière pour la nation. Lelo Congo ba bokobote songo ba prière na bango nyonso sali nini. On a échoué. Ba politicien ba échoué, ba pasteur ba échoué, ba bokechu ba échoué. Maintenant esengeli to vanda biso génération auto zoya. Nini esengeli to sala pona ko sauver pays na biso o ba ko boto na banguna. Eza na ba comportement oyote. Je ne pense pas bateau basali likambo oyo eza ba papa oyo bazana ba 70 ans 80 ans non, et peut-être eza ba jeune garçon oyo bazana dans les 30 ou vingtaine d'années. Mais pourquoi vouloir exposer la nudité ya moto boko benga ta papa na bino? Parce que ce ko teli mono ya bokechu wa yambo à cause na ba 25 ans okende na ba 30 ans asa loko na tata na yo. Est-ce que yo kondima mwana mosusu aya ko tia motaka ya tata na réseaux sociaux? Soki yo kondima te tata na ba tia motaka na réseaux sociaux, pourquoi yo ke sala mona tata ya baninga? Vous voyez là où maintenant biso ba congolais tozoko se prendre au sérieux te ba ndenge ni ba kozwa biso au sérieux toko modire pays na biso biso moko ngana sepe na image Jonathan Mokete bien que combat ya bokechu ezalaka malamu mais ye moko abebisa combat na ye na mafinga kokota na ba vie privée ya batu atako eza bongo esengeli na biso te kozwa motaka na ye to etalango toko etalango boye ezali toko discréditer na no pays na biso moko République démocratique du Congo na ba problème o tozana ngo lelo tokoki komonaka jamais bato bachaka ba image ya bongo na ba réseaux sociaux na moment oyo esengeli tozala ini tozana bomoko obenga bokechu yo finga bato zabo na minute oyo mboka yango nezo kende tikana makambo ko finga to bunda nanu pona ko récupérer ba territoire na biso oyo za occupé na banguna. Mais au lieu de ça vous nous prenez que bokomi sur ko beta biso na biso to ko bunda na ko pesa ta exemple moko bino na kati ya ndako boko bunda bokomi déjà fait ni bolengi bino na mi bale bo bundi siko tango monguna aya ko temno na ndako. Est-ce que bozana makasi ya ko bundisa monguna na makasi ya ko bundisa monguna ko zala te monguna akosala nini akoko coloniser bino yango to ko mona lelo Rwanda akuti déjà biso tozana ba querelle na biso interne oyo alingaka oyo te oyo azalaka kuna te oyo azalaka boye te bakisana corruption congolais akoki koteka mboka likolo ya kaniaka likolo ya mbongo congolais soki amoni mbongo akoteka nde mboka na ye mais mikili mosusu elaka bongo te. Voilà maintenant aujourd'hui nous sommes devant un fait accompli maye tobande koyokaka kala keno bato wana bako se préparer baolinga baya kobotela biso mboka ezokokisama na misu na biso tozana armée ezokoka contenir bato wana te mpona kobengana bango na baterritoire na biso sikoyo biso tokotika armée na biso te tokobwaka bango te malgré toyebi ke nomoi bafaillite mo bafaiblesse ezali esengeli na biso jeunesse to se mobiliser tozala derrière armée na biso toconstituer noyau moko ya bapatriote po tobengana banguna oyo bazolinga koya kobotela biso mboka. Tala lelo oyo na Bukavu soyez les zones bamasusu te eloko ezolo bamakuna Kinyarwanda kende na Goma pour le moment qui soit les zones na susu te ekomi Kinyarwanda bato batie na batete ya ba province ndenge basali ba administration na bango parallèle kuna na Goma na Bukavu parce que Bukavu nanu banomé te kala mingi te bakonomé parce que to ndenge bazosala bazui batie batutsi ba Rwanda ndenge batie bango na tête wana. Vous ne voyez pas que non le pays est en train de partir pe bato na basuki kana na Bukavu te bleu na uti koloba na introduction na ngai Kamaniol est tombé dans le lobby à partir de 18h. Kamaniol est qui tombé, ils ont occupé. Kamaniol est après Bukavu, bazo ko progresser. Bazo ko kana eke qui n'a fait la semaine awa, va récupérer Uvira, va récupérer Beni, va récupérer Butembo. Pe ba ko suka wana te, ba kende ti na Kalemi. So ba comme na Kalemi, Kalemi c'est le quoi déjà grand Katanga. Vous savez les Katanga, ils ont déjà paralysé na ba Katanga, na ba tension ezalaka. To yebi ndenge makambo ezalaka na ko ya ko etalango awa. Na etando ekete parce que ça makambu ya biso mo ba congolais to ko gérer biso mo ba congolais donc comme on a déjà ba danger o ezali na ba danger wana ezali esengeli na minute oyo tozana na bomoko totala te ke bokechu afinga ka bato yo pe bokechu oza tata mkolo yeba ko se respecter
esengeli batosa yo moto esengeli batosa ye moko esengeli amitosa tangu yo komitosa bato baoya kotosa yo lingi komitosa te kofinga moto nyonso kofinga bakinois kofinga bakonzi kofinga la police kofinga armée kofinga bamusicien sikoyebisanga nani akoya kokotela yo moko mitie babarrière mama no akufaki awa est ce que kokai koya na kisasa moyo na kisasa eza te okita na aéroport nini po congolais nyonso amonaka kaka so namoni bokechi funa bambeli banga pourquoi otya bato dana mutu makanisi ya mabe yo moko miyinisa yo kanisaki keno makambo okosala bato oui eza komba moko noble kobunda mpo na ekolo kobunda mpo ete badirige na biso bazwa conscience mpo babongisa vie sociale ya bacongolais mais soki eza canalisé te okosala yango na ndenge ya malamu te voilà maintenant osatire baennemi partout mais baennemi wana tokolinga te ke bobanda kobetaka bokechu oyambo aza mwana mboka abinisa biso na swede awa toyebi ndenge tobinaka mabina ya baéquateur ye mpona mozo ya équatorienne tobinaka mabina ya équatorienne moto alakisaka pene biso mabina ya swede ezalaki bokechu bien que ya d'autres personnes oyo babandango mais moto ya kopesa yango ampleur ngai naza kasa ye me nasepelaka mingi na musique ya baéquatorien parce que symphonie na bango mélodie wana ezala kitoko makasi et tellement j'aime la folklorique nasepelaka nango mpenza makasi tokoki kobosana yango te mais esengeli na bokechu ayeba korecadre batire na ye ayeba kobongisa komba na ye ayeba kobongisa parce que komba oyo azosala eza kaka ndenge moko ndenge balumumba bakufela mpona mboka oyo eza kaka ndenge moko ndenge Mzee Laurent Désiré Kabila mais sikoyo ye eloko ebobisaka komba na ye eza kaka mafinga kofinga moto nyonso na kofinga moto nyonso wana ezokoatire bayini bayaka bayina yo bakoma kobetaka yo batiaka yo motaka mais tozokokondane baacte wana oyebi na bafamille mosusu tolingaka mpe kozalaka nga mwa liboma na biso mo boye quelque part na famille toyebi ke non soki eyindi liboma na biso na kosauve biso siko liboma na biso tokoya bokechi wa yambo tokosenga na yo yebe mpe korecadre batire na yo kofinga moto nyonso te tosa bakonzi ya leta okoki kozala opposant okoki kotelemela makambo bakosala mais sala wana ndenge moko ya alima na ndenge moko ya limemia ya kofinga te parce que moto nyonso aza obligé notre constitution autorise à tout le monde ya koloba opinion na ye nous sommes dans la démocratie mais cette démocratie epesi pifo ya kofinga ya konéglige ya kobimisa motaka ya bato libanda te ndenge basali biso pe to condamner to sepeli nango te bato basali likambo wana boyeba ete ata biso bato ya mokili tokomona bino te yato akela likolo na se akomonaka bino peut-être bino bokozala échappé likama wana ekokomela bino te mais peut-être mwana to pe bana ya bana na bino parce que Dieu condamne jusqu'à la 4e génération. Peut-être génération na bino future nde mutu ekozala condamné na ba acte opposé. Peli kamwana bosali ezokobakisa opprobre ezali mbindo bokobakisa mbindo oyo toza nango déjà na Congo na minute oyo c'est insensé de faire ce que vous êtes en train de faire là kolakisa motaka ya tata mokolo lokola bokechi wa yambo na itando eke aza na mwasi na ye aza na bana mama aza pe na famille na ye en tout cas ne nous tenez pas rigueur biso nyonso to sepeli na yango te une grande partie ya bato bako sepeli na peut-être ba muke mais une grande partie ya ba congolais to sepeli te na makambo to monaki agression et puis ko étaler motaka ya bokechwa ya mbo mais seulement to kosenga na ye ayeba kobongisa bature na ye. Voilà maman à ce qui était pour Bokechu. Je ne sais pas ce qui aux mituna mosusu po to leka. Mais ba congolais bele ba lo ba kende ba beti Bokechu bongo ezali parce que alekisi pe ko finga. Yango so ba beti ye bongo ezaki e ba corriger mbalasima aye bandenya ko sala ka ba makambu na ye. Yango na uti ko lobawa pendant longtemps. Oyebi mwana atana ndako. Mwana wa mesali na fimbo. Ce qui déjà mesali na fimbo wana fimbo ça raso eloko te. Lelo bobetie lobi bobetie a mesani nango. Ce n'est pas la première fois ba agresser Bokechu. Bokechu ebi que non avant makambo image ebima. Si Bokechu lekaki ono batu moko ba menacer nga na nzela ba filmer nga tout ça so moni mutaka na ngeza batu moko et tout ça. Tanga ki ba Jean-Pierre Bemba, tanga ki ba Vital Kamere na makambo ebele. Mais du moins totikali komona image wana te mais oyo ezalaki avant même ye moko ça l'émission motakala essaye d'imagi déjà. Est-ce que
oyo bokecho alobaki wana ezalaki ya solo ezalaki lokuta to mpe ezalaki mpena ya solo motakala na ye mosusu eza quelque part mais soki ezali bien te fimbo oui ekoredresse nango mwana mais bana mosusu ata obeti ye fimbo bayokaka te eloko esengeli kosala oteya ya biso ndeko bokechu aza moto nyonso soki oteyi ye mpenza malamu je pense akoyoka parce que age mpe akomi nango wana ayebake non age wana eza susu age ya kosalaka babuzoba toyokaka susu babétise oyo afingaka na babétise oyo afingaka na bayitandelike wana biso tosepela nango toyokaka ngo susu te parce que age na ye na makambo alobaka ebalanaka te atako baloba bangala oyo balobaka babangaka koloba bétise te mais non quand même eza na bangala eza lokola Jean Pierre Bemba aza mongala te esi monsieur mona Jean Pierre Bemba akoleka na litandelike mpona koloba babétise c'est un homme qui se respecte au moins après bakopesa ope po ses responsabilités na mboka pourquoi oyebi ko se respecter est-ce que bokechu pena nenga bapesa ka Congo oyo est-ce que une semaine pena Congo ekozala Congo kokufa ata mutu moko ta kondima un jour bazwa responsabilité bapesa ngo bokechu parce que na makambo alobaka mais ceux qui a la pena mayele lokola ba Patrice Emery Lumumba ndenge basalaka à l'époque parce que c'est le même combat au ba mené et ça lokola Moussé Laurent Désiré Kabila ceux qui a sali lokola bango ah to komona ete moto a changé à koli to ko pesa pe responsabilité na mboka akokamba mboka malamu mais ce que oya lobaka to ko pesa confiance je ne pense pas et c'est n'a changé pour être Congo et ça a besoin ya bateau bazana boanya oyo to ko luka ko récupérer mboka na biso za attaquer au lieu de nous amener des insultes biloko ya pamba oyo zo bakisa susu mbindo na kati ya mboka oyo za jana mbindo. D'accord, merci beaucoup, monsieur Dieudonné Maoué. Jamais. J'espère que vous avez bien vraiment jusqu'à présent qui m'est quand d'autres le bakena est na biso vraiment ba congolais bazo ku famille. Mais l'autre photo tout comme on a na semaine ba tout ko kanga ba Rwandais côté ya Stade Martyr yo attaque analyste et le revenu on va parler. Avant le ba Rwandais o ba tout kanga awa na Kinshasa. Ça fait mal. Donc tu vas présumer Rwandais parce que tu éviter faut ba sambisa bango ko tala pena bien ceux qui réellement bazaba Rwandais pour ba image wana pende ezo ya kana to ko sepena muti na lingina zonga na Bukavu bana Bukavu vous m'avez déçu hein bana Goma kutu ça va quand même il y avait eu la résistance bana Goma to monaki bango te basala ba selfie na ba Rwandais o bazo ya ko bomela biso bandeko di il y a une semaine tant Goma ezalaki tombé plus de 3000 morts bakufi na Goma. Le même batouana balongwe Goma baye Bukavu. Eloko bino bomoni pena ya kosala kokende koyamba bango. Bozoka ba selfie na bango pe ba image on etamboli mokili mobimba. Vous êtes des traîtres plus que même ba Rwandais oyo baye ko boma. Biso ba hutu ko boma bandeko na bino pas même une semaine. Bibembe na bango même susu eza na Goma wana nanu bakundi yango te. Mais bino batouana baye na mboka na bino c'est ce que vous faites. Prendre des photos avec eux, ba misusu na moni bango na babar, batona bakoti vendredi na pokwa, samedi na pokwa na moni ba jeune fille ya Sud Kivu, ba vandi na bar ba komela masanga azolalela Rwandais ya rebelle, oya utu ko bandeko na yo na Goma à quelques kilomètres wana. Oh, c'est comme si biso mtozo to ka pasi, batongo to ki na pasi mais bango moko basana bango kuna te. Si vous voulez que nous avons besoin comme à Rwanda, bon de ça la déclaration que nous biso to sepel na biso to na bato yo to comme ba Rwandais. Alors biso to zasu na pas cité to bana ko nyoko magapo na bino des fois. Yo dinga depuis Bukavu za ki tomber. Na mela rasu masangate. Bière on a melangote. Mais tala makambo le ki na Bukavu. Ba ke ko pied braliment. Ba pied braliment ba melima sanga. N'habite na kutu wana nde bakomaki kokende kokanga ba selfie na ba rebelle auto ndengeni. Non ça c'est écœurant, ça m'étonne. On est où là? To komi wapi? Poto comme na niveau oyo rebelle à koti. Mais tout ça lokola ba palestinien. Ba palestinien atako bazala makasi te. Ya ko bunda na Israël, mais ba bunda quand même. Ba bunda quand même. O comme na moto pena boyi que non Israël a beaucoup de mabélé mais biso oyo to komona oyo mais ça c'est quelle génération? Qu'est-ce que nous allons dire à nos enfants? Quelle histoire nous allons rencontrer? Résistance aux Palestiniens bazala nango bilo mona ngote pona lelo ba rebelle ba to mona na Goma
na Bukavu bino boso na bomba photo on a mon image on a type of là-bas c'est que balala que sika moko la fille avec ce Rwandais là avec ces rebelles mais ça ce sont des aventures non ce que dans bateau ba côté maintenant à telle déclaration moko te salam na niveau ya même bato Bukavu bazala kao ba tikali ko condamner ba acte on a te o bandeko ba ça na Bukavu ndenge ba yambi ba rebelle. Oh, c'est que moi, ils ont dit que non, ils sont à l'aise là, comme ça, tout est s'inquiéter. Parce qu'on a l'impression qu'on s'inquiète pour rien. Quand vous acceptez, mais allez jusqu'à les embrasser. Les gens qui n'y a Rwanda, qui n'y a Rwanda, qui soit les gens dans sous-souté. En tout cas, je suis écœuré. Je suis écœuré, ça m'a énervé. Maintenant, pour la question de Neginga, Bazokanga va présumer Rwandais à Onakisasa. On n'en disconvient pas. Peut-être va infiltrer Bazali. Ba autorité et Sengeli va recadrer population. Tout tomber dans piège ya ba unité. Parce que ce qu'on a dit pour le Kagame, Azoko défendre présence naïe na sol congolais. Ezali pour la protection ya Batouti. Batouti eza ba Rwandais bandeko na ye. Ba koloba que non, il y a des Tutsi congolais. Là c'est une autre sujet. On a parenthèse na okota kuna na quantité. Azoko défendre argument azo pousser la présence ya ba Rwandais na République démocratique du Congo, c'est pour la protection ya Batouti. Mais maintenant biso na Kisasa atako batongo pour le bi baza ba infiltrer. Mais botika qu'on lapider bango, botika ba justice populaire. C'est à cela que Monguna Rwanda a besoin à commissaire à niveau wana pour pas avoir raison devant la communauté internationale. Déjà à niveau il y a diplomatie. Oui, République démocratique du Congo a avancé pendant ma casse. Parce que les pays sont condamnés, même qu'on cite quand quelqu'un Rwanda n'a pas agressé le Congo, les lois comme qu'on cite Rwanda a agressé le Congo. Les lois comme qu'on l'a que Rwanda sengeli alonga ba troupe na ye ba ko condamner ba la ki pe ko pesa ba sanction to landa ki biso nyonso réunion ya ba parlementaire ya Union européenne ndenge bango nyonso ba pesa ki probabilité ya ko sanctionner ba Rwandais mais na makambo ekomi ko sala ma aole na Kisasa na ko défendre ba Rwandais te na ko défendre ba infiltré te. Mais sengeli to sala na bokebi to tika ko tomber na piège ya ba ennemi. La police armée na biso na ba autorité excusez na ba autorité ya mboka ministère ya intérieur maître Jacques Chabani et sengeli bo sala le nécessaire pour préserver la vie humaine. D'ailleurs, je l'ai écrit na ba page na ya Facebook pour sensibiliser la jeunesse. Botika ko tomber na ba piège ya ba ennemi ndenge boko bando ko betaka bango ko sala ka ba justice populaire moto bokangi aza présumé innocent esengeli ko yoka ye esengeli ko tuna ye ozana banani bo sala ka ndenge nini okomia wa ndenge nini to zuba biloko ba élément na nyonso to présenter yango na service à renseignement na biso to ye bandenge to ko sala to tika comportement oyo otoko mona oui. Parce que ça peut infiltrer à solo mais ko boma bango te to ko zoba information ndenge ni ko ba image wana boko sala boko beta mutu bongo ekende na ba réseaux sociaux ba partenaire na biso ba communauté internationale ba ko tala ba ko ya pesa Kagame raison no Kagame azana raison azoninga protéger race oyo balingi ba on a ba congolais te na yango to ngomona ki président Félix Antoine Tshisekedi tant akozaki na pouvoir na sika balingi ba piéger na question wana tant akendaka na poto batunie pona banyamulenge albai banyamulenge baza ba frère na biso to tomber na ba piège oyo te ezali ko pesa monguna ba argument po akoka ko kokisa balkanisation oyo za nango ya ko séparer mboka na biso. Ministre des Affaires étrangères, ministre ya intérieur, maître Jacques Chabani esengeli réellement bosala de sorte que non makambo esila so bokangi infiltré boyoka ye po toyeba ndenge nini toko ko atteindre makambo nyonso babongisaki po mboka na biso ezala sécurisé. Mais tant que ça la justice populaire boyoki ete
bobomi bongo omoni ki akina ba information nyonso ndenge to koyeba ke no ba musu baza koto to koto oyo to sala ba to tika makambo ba justice populaire wana ba autorité ya la police ya armée service armée ya sécurité ba service nyonso bo aider population bo éduquer population et to kosenga pe omoni yango esengeli kozongisa pena cours ya civisme au biso donozwa à l'époque c'est apparemment cours wana civisme ya civisme ezala susu te yango bato bakomi kotambola bonyama parce que moto oyo atangi pena cours ya civisme ayebi importance ya sauvegarde ya vie humaine akoki kosala ba acte ya ba biloko bakosala lelo te même ntango bato batelemaki awa mpona kotelemela ntango gome ezalaki tombe tomonaki toassiste na baseni ya bavandalisme ya bapillage ya kotumba mais soki vraiment congolais azalaki bien instruit tokoki koleka na makambo wana te tomonaka barevendication eleka na Burkina Faso bakomaka na bapillage oyo te bakoma na kotumba boye te mais esengeli to recadrer bamouvement na biso tokoki kobima na nzela totongoki mais sans pourtant casser mais message oyo tozalaki nango kofaire passer na communauté internationale na bato bakolinga badestabilize mboka na biso message wana eleka na ndenge moko akima bayebake no bacongolais bakosepela te ndenge bino bakoya kobotela bango mboka mais ntango bokobima obandi kobuka babiloko oyo déjà l'état atonga mpo l'état asala susu badepense toza je na problème yawa ya social ezalaka bien te hôpital bien te bokolinga susu mwa misala mike oyo tozwa oyo bandeko mosusu babikaka na yango na bafamille na bango to perdre yango boyebi comment est-ce que nzala ekotaka na 91 na 92 ntango piège ya liboso esalamaka na Zaïre à l'époque pete bino bofifa makambo wana biso tofifa makambo wana toyebi ndenge tosufaka alors totika makambo wana ezonga lisusu toza déjà divisé et mboka eza déjà divisé bato balinga kobotola biso ekolo mais tosangana lokola bomi moto moko mpona kobute banguna na biso or ya mabele na biso mpo torécupérer baterritoire nyonso oyo eza occupé ezala Bukavu ezala Bunagana ezala Walikale ezala Masisi centre apassa par Ngungu baterritoire tokorécupéraka yango eza mabele ya bakoko na biso bakilométrage nyonso ya République démocratique du Congo superficie wana tokorécupérer yango po ete elongo na nzambe na bakoko na biso na ndenge tokobunda bitumba je pense que tokolonga mais nakoyebisa bapasteur bochanger façon ya mateya na baeglise boteyi bato mabe tro boteyi bato keno soki babeti yo koto oyo epesa koto oyo omoni sikoyo lelo oyo bango ya kobotela biso ekolo population azokoka kosala te pourquoi tro makambo ya nzambe bazwa na bango kaka bochanger façon de la prédication il faut prêcher et prédication ya révolution révolutionner bandimi même na kati ya église eza lisumu te Israël abunda mpona kobotola baterritoire na ye ezalaka occupé Israël abundaka bamoïse babunda badavid babunda mpona kobotola ekolo pourquoi biso lelo tolinga kobunda te koteya bato te babunda mpona ekolo soki eza likambo ya mabele bapaster botelema boyebisa bandimi ke no bobunda botika baprédication nyonso babeti yo na gauche mpe sa droite eloko wana nde esalaka no lelo oyo mboka na biso kokende bato bakosala eloko te pourquoi eza à cause ya baprédication na bino ya mabe je pense que message oyo ekende mpena na bapaster nyonso boyeba kochanger façon ya koteya bandimi bokotisa biso zembe bokotisa biso esprit même mondimba asimbaka bible maza na esprit eza lokola bamusulman soki okei na bajihadiste okei na bapays arabe wana nyonso baza bamusulman mais soki eza likambo ya mabele akoki kozwa bombe ya mitie ake esika banguna asexplose na yebana na banguna bokotisa esprit wana mpe na bakongolais sacrifice mpo na mboka ezali sali éternel soki moto ase sacrifié pour son pays mpo likambo na mabele se nzambe nde moto apesa biso yango botika babiso mateya pambala ya kotika biso zololo bakobetela biso mboka to oyeba tisuku likambo kosala te voilà kanda eza makasi je pense na mikolo ezali kola tokutana lisusu. D'accord, merci beaucoup, monsieur Dieudonné Maoué. Jamais tout mes campagnes en robert à moi soya mke wa pasteur na tu ko ba déjà le ben ba pasteur. Ba maître spirituel mingi ba lo ba ke ba kanga ba église ba tika ba maître spirituel ba zwana en place ba benga ba bokoko po ba me campé ko bundela mboka. Mais tozo ka masoya ya ba ba obeta ngote. Pourquoi pas ko kanga église?
tandis que bar eza distraction oyo eza kati na mboka na biso biso so totoa na guerre mais bato mibale bakebakanga baeglise babar bamoye bakanga yango eza te pour le moment eloko tokosalaka eza bakanga nanu babar parce que bar bazomema biso distraction tandis que toa na moment oyo efo tobundela mboka en tant que oza analyste bon wana eza pena sujet moko soki na bandango awa ezo biso tota mingi tokomela na suka je pense que baspirituel wana eloko esengeli basala batika moni nga na interpellé bapaster non bachange nde façon ya mateya esengeli nde bango mpe baapporte quelque chose ezali te ke no batinda bato bakanga baeglise mpo bango basala est ce que baeglise edérangeaka baesprit na bango yango baolinga bakanga no baeglise mpo baesprit na bango esala moto na moto asala na ndenge oyo ya ye église aza na part ya responsabilité na ye bango mpe baza na part ya responsabilité na bango bakende nano basala eloko oyo bakosala mpona kosauve mboka totika kobundana entre biso na biso eloko tokosengeli tosala na minute oyo toyeba nde rôle nini tokopesa na moto mpo tobunda mpo torécupere mboka na biso je pense que sujet wana eza mpena sujet tokovandela toloba makambo ebele eza na kati mais tellement déjà ngonga eza ngonga tokomi na suka na koloba kaka que congolais mettons-nous debout. L'air n'est pas la distraction. Moi ça m'écoeure lelo oyo soki na sisi mosala na obima na ozonga ndako na kuti babar inondé bato bakomela masanga comme si de rien n'était mais boyeba ke no bao bakokufa kuna lobi pe bato wana bakokoma awa soki totelemi te le moment est là de se mettre debout et de stopper la progression pour te récupérer le territoire où c'est déjà occupé. Mais avec cette distraction que moi je suis en train de voir ici dans la ville, dans la capitale, c'est risque que moi ya juin et à la musique tout le monde a rebelle comme awa qui ça mais eza soué na biso te toko stopper bango toko longa bango so na bomoko to telemi ce qui to mitiki mboka eko kende toko tala nkaka boye. Et ça, peut malamu. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup, M. Dieudonné Mawe. Toujours cité déjà l'émission. Au mot de la fin, mot de la fin, je pense que j'ai déjà dit. Le Congolais, tellement ici qu'aux alliés. Aux alliés jeunes, le moment est là, il y a kolata Sokoto. Namoni photo moko, fille moko na Bukavu, azalaki serveuse na kati ya boîte de nuit moko na Bukavu oyo azalaki ne infiltré une rwandaise plutôt azalaki infiltré ntango kaka barwandais bakoti bamoni alati Sokoto bato bayebaki ye serveuse na kati ya boîte de nuit moko na Goma na koillustre photo na ye bokomona alati teni asimbi na manduki donc azalaki déjà infiltré depuis kala mais avant na bagomatracien bato bayebaka te ke c'était une infiltré peut-être na émission mosusu nasalaki nalobaki ke na minute oyo kozala na confiance ya mwasi na yo te kozala na confiance ya bana te kozala na confiance ya mobali te mobali surveiller mwasi surveiller mobali baparent bosurveiller bana bosurveiller baparent liso likolo ya liso parce que toyebi te nani akoki koteka mboka oyo toza tellement infiltré mpona kodetecte bango eza pasi alors esengeli mpenza kofongola misu ya minene lokola mavondo mpo tokoka mpena kokanga bato oyo baza na besoin ya kobotola biso ekolo mpe baboma biso lokola banyama. Merci. Merci beaucoup balandi ya tozomona télévision boza koma ebele ya kolanda émission na biso suka na masolo lelo na osenga bino ka bosabone ebele na chaîne na biso bosabone vraiment boza desite na émission na biso suka na masolo kande na esa bino nga solo na mbe invité na nga se gaza spécial pe professionnel wana ote kozana moko ya baanalyste na biso tomeki mpe kobeta masolo ya mboka mais lelo tosenga na mboka kaka changement vraiment ekota et puis pepe congolais totelema tobunda mpona ekolo epuis soki barwandais wana bakoti awa ekozala vraiment mpasi mpona biso na bana na bapara donc tokutani na émission ezali koya bizu bye.